Je suis pas là. C'est pas là. C'est juste pour dire au peuple de Dieu, Shalom. C'est l'homme de la repentance, le prophète Ézéchias Mboukou. Je suis en vacances de 2 semaines avec ma famille au nord de la France, précisément à Givet, 15 minutes de la Belgique. Donc c'est une province frontière de Belgique. Donc là, jusqu'à on sort là, 15 minutes on est à Belgique. Comme hier on était à Dinan. Et l'autre fois, lundi on était le lundi on était à Philippeville. Donc c'est vraiment merveilleux. Nous sommes en train de passer des bons moments en vacances avec la famille. Et la fin de vacances, les retours, ça sera la semaine prochaine, au plus tard, jeudi, vendredi. On va retourner à Paris pour continuer l'œuvre de Dieu. Parce que vous savez bien aimé, la Bible déclare, quand Dieu a tout créé, les 6e jour et les 7e jour se reposa. Donc les vacances est nécessaire pour nous. Même d'une dimension spirituelle, c'est nécessaire aussi pour remettre encore les pendules, pour réfléchir encore. Même dans la nature comme ça, tu peux avoir le temps de raisonner, réfléchir, que le Saint-Esprit puisse te donner encore des thèmes vraiment pour la repentance, prier, même pas beaucoup comme à l'église ou à la maison, mais prier même pendant 5, 10 minutes, 30 minutes, ça fait du bien. Donc pour vous dire que je suis en vacances, l'homme de la repentance, je suis avec ma fille Allegra, mon fils Josué Mboukou, ma fille Allegra Mboukou, Josué Mboukou. Je suis avec les tontons d'Allegra Mboukou, tonton Urbain Mkawa, avec ma grande sœur Émérance Bouzissa, avec son fils Chrissy, avec les petits Roy Bouzissa, les cadets. Donc on est très bien, très bien. On est en train de passer vraiment des moments merveilleux avec la présence du Seigneur, avec aussi la famille qui nous a entourés. Et Napeshiba Nanyos Église la gloire de Jésus Mbote. Le prophète est en vacances, mais le Saint-Esprit est Jésus. La Bible déclare là où il y a une des 3 personnes réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ngana na vacances na ego pe mapo magamba vacances ko pe mangam na bana otenzambe moka banda babi asali mokili lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et 7e jour dimanche asali ni ape mil se reposa. Donc nzambe apambola biso même Yesu ye moko la Bible dit un jour est égal à 1000 ans panzambe. Tant l'église est enlevée, Yesu est mon église pendant 1000 ans tous en a fait annonce. Donc ils allaient repopper à Yesu pour akita, akene na guerre ya Gog et Magog, akeno ko bombarder Satan pour fin à mon kilé comme ba choper Satan ba tchena na mort éternelle qui est l'enfer. Donc tu peux ma 1000 ans kuna likolo. Or 1000 ans est égal à un jour pour na Yesu Masia pour Nzambe. Donc kuna likolo tu peux ma un jour donc ils allaient 1000 ans. Il y a reine à Christ na église qui est sa femme. Et n'a pas mboli pe prophète Mola, gloire Mola, na maman Nasha Mola, la prophétesse. Merci prophète gloire Mola na message au Tindelinga. Yo benginga obi papa tala bilo kwaneza bilo mo buzoba. Ngana na confiance yo za prophète à prophétie, mo za prophète à parole. Naza kondima na ministère no magambo salaga. Mais n'a pas mboli moyembi na kolo il faut moyembi. Bomoni batemo ba repentance to sala et même libiso ba jalousie ba jaloux ebele na musala oyo pasteur prophète nanga leki nanga prophète gloire Mola merci na message au Tindelinga na ebisho ke za nango fo eza ba connerie ba montage mais na ebi mutasaliana prophétesse impudique oyo impudique azala na église na biso longwa na prophète moko impudique azala na kin comme les gens sin Nzambe ya mulayi ya ndoki ba Tindelinga vidéo hein. Aux gens si abenga ko bosala ba amour bosala ba relation sexuelle na portable yo prophète impudique oza na France obosani mbanda no munene l'église banga ba panza prophète Jansi Nzambi ya mulayi ndoki na lingaka yo na sœur moko église to salaka na ye sœur mon mari oyebie bino mbali ba mbanda bozo dongola et sœur wana tubela pananga ke Jansi Nzambi mundoki na tikotak abenga ko prophétesse impudique ti lelo bosala la relation sexuelle bolumbu ba masturbation akende enda bengisa ko lande na end po boke kuta na bomoto chance passeport no bima kite
ozwa ki mo anini. Mais yo, l'impudicité na yo, ba péché au conseil otique impudicité, au détour l'église en Zambé, l'ingisco ko provoquer bato. La guerre, ça sera longue. Et Bible lobby, bah, Dieu ne prend jamais un innocent coupable, ne prend jamais un innocent coupable. Ngana prophète a prophétie, bon tout na bat l'église ba ngana prophétise raté. Na quoi il sera battu, mais ma parole, j'ai les dons de la parole, de la connaissance très développés et les dons de la prophétie. Na quoi une église qui a tamsu na momo na prophétisé une fois de fois, mais na te ya parole avec révélation. Ngana zana posate que n'est pas prophète moral. Ngata on a bandara ministère prophétique na nonatu. J'enseigne samba moulayu ana ndokyo na salaga. Et prophétesse impudique. Derrière avec ses mains, vidéo j'enseigne tika go bolumbu. Na mubali na apôtre Paul Boane Nanda ndebo bengi évangéliste nzamba pambolo polo bi deuxième émission ça tala ba dossier zebele impudique kolongola bazemi kolangwa masa ko somba nkoro ozana 3000 balles de jour les gina dans l'église mo et petio azana ndaku no anozo kosa na otanga sukomo makango moko bimane mikolo atindila ko ba message oyoki prophétesse impudique mbunza mabe yo lokolo luki otumbola basala nzambo ba otamona obanga nzambo ba oteya matière repentance ba bongola mutemo kanti likolo nde totika repentance a bon attendeur na vacances dona zu message le prophète gloire mon la tindelinga papa tamakamba okoso na epseza ba montage à l'axinga la bise de connaître ça fait une année makambo eleka au moment que prophétesse impudique ozana likamoko ya obimisa pa na ngate obandi ko luka ba makama ngana zap église ma gloire mola ebi prophète gloire mola ebi ngana prophète zalangate et puis la linga ba profession anate. Moi j'aime la parole, je suis un prophète de ministère, pas un prophète de dons. Un prophète c'est quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu avec révélation. Je ne suis pas là pour prophétiser, j'ai les dons de prophétie, je peux prophétiser, gloire au Seigneur, il n'y a pas de souci. Mais moi je suis là pour enseigner, je suis un prophète, c'est un enseignant. Batbaya à l'église, heureusement, gloire mola ebinga, aya à l'église, abi papa yo ba magamba profession aux aranote. Donc, ozo kuta na yo impudique, ya prophétesse wana mbunza mabe, ozo sala tout mais, batu si ba yebio déjà mbunza mabe impudique, songi, batu ba okota suna ba génote. Pour yo za so zui guerre na batu, olingo banda associé batu so. Na prophète impudique wana za na Canada. Ayaki awa akelia na Saint-Denis kolonda kwazakita voyage kenda kini yo bimino kela ane hotel olingi ko lalsa ba prophète nani obimina ba prophète belé osayi une église mobo na Romainville papa moko boy ba pasteur nyonso baza uta kin ba hotel yum tozo lalsa ba hotel olongwe kuno kepa mukuna dega na dego kimi troisième église yo pa absolument pendant na kindumba na yo so bongoli mutema te au monde on va nous kosa ki ministère nan ko to comme le ministre de diété mo bandi donc so bon le mutemate o koma geyazi lo bana na chayo maboko te lo bana nzela na ngate ministère no bimi lo bana nzela mama moko te capitaine wa zaiko enseigner na nzela évangéliste to baza ko pecho maté à ministère te ya lususu to ko kaso te hein donc o koma geyazi et puis mikolezo na okangelo mabondeli. Na l'action qui suit, si on a na personne microté, si on a na choma boté na commission berger, déjà au commandant na prophétesté, aux a aspiré à ministère et puis tant au théâtre et l'homme qui prophète mon anate parce qu'il va kabela go maté au kabel. So évangéliste à kabeloté, maman na nyom ta kabela go maté à coach na yo. Donc aux hommes tout monde et l'homme n'a embêté. Mais au bandit qui ndumba trop ton dans ministère, impudicité au bon ministère na yo au nom de Jésus-Christ et psychozali na laquelle yo mabe na kombo na Yesu. So ko continuer kaka ko tianga musapi nga na za lokola neti plus que père spirituel na za lokola mentor na yambe na église na pesio micro makama molimo basara na honte mwana e o sukelo mabe tuna batu babanda makambo basuka na banzela mama mo pemba tozaka naye abundisa pasteur mutombo mais suka no libume koma ko vimba akufa liwa mwa mabe nazo biso mwana keba makama nzambe basara na ngote leki même bondoki na makasi eza makama molimo donc respecter bato yo kuti pour biso peut respecter bato bakuta ba père na biso spirituel ba mentor na biso pasteur Séraphin Damina on peut so mbote sikozali na respecter yango loka nzambe na nango lelo ebimi. Moi aujourd'hui j'ai 18 ans de ministère na bongola mutema na 94 na zui ministère na 98 til lelo 2019 donc na 98 til lelo 2019 joa toko qui a 20 ans ministère naza ba 20 ans ministère naza je crois na ba 28 ans
il y a ba vie chrétienne. Depuis la bonne la mutema 94. Donc, prophétesse impudique, fais attention. Bichanja chanja mibali. Mobali ya no pota zulonda ku place aux aliwana matondo au PC merci ba pesa na mbwa. OK golinga apôtre Paul. Olingi tiko tak ndoki ya mulai na Facebook abenga ko appel vidéo tiko bolumbu. Donc lokolo bandi boyebi vidéo na bolumbu babenga batindelinga ngo. Donc mbala sima et na oyebisa Yvon Moyembi babotole mwasi pa ya tiko mak wana ya tiko tak Jansi Nzambi atanga kombone abimisa bapel makambo ebele azalango et Nzamba pambola bino je suis en vacances mais impudique la prophétesse alingo tumbulanga ya on a seulement vidéo à 5 minutes on a ozonga na osala bango vidéo en live et puis la guerre sera longue et populaire au nom de Jésus. Mais je répète bien, en qualité d'un prophète, l'homme de Dieu, Dieu ne prend jamais un innocent coupable et ne prend jamais un coupable innocent. Moi, je prêche la repentance. Bino n'impidiste, parce que j'enseigne la parole de Dieu. Avec un prophète, il prépare l'église en l'élèvement de l'église. Un prophète a un message à repentance. Je ne suis pas, j'aime pas la prophétie moi. J'aime pas, je suis pas escroc. Moi je travaille. Na travail na musana na ebtenga sala na za siap de pardon na travail na université Sorbonne. Na ye bien honte. Je suis siap, moi je travaille. Je suis pas comme les tic au tag là les escrocs balinga basi na Facebook au tino au melim mo ser na biso mo madon sur 1850 dollars au ser mo bo ser wana to ane a contact au tindlanga au caution au voyage tindilo 1000 € lingi au caution ba pelle vidéo bozo sa bolumbu zela. Vous allez voir. Et naïb sibino je crois na muto abenganga Yesu masi apesanga ministère ya repentance nazo croire na ye et nzamba pambola bino. Merci encore les prophètes gloire mola na nengo tinelinga message bilo na yebi que prophétesse impudique mutatinde biloko na Jansi Nzamba tindeli ya kala ça fait une année et puis na monengo nzamba montage c'est pas moi. Nengo tindelinga ngo obenga bi père fandano na yebi obongre talabo. Merci vraiment la confiance oya nango. Merci la confiance ba na nyos église la gloire de Jésus nango. Merci la confiance sur ba vidéo na ngande bolandango. Ba vidéo le na to sala ga lobi comme déjà na ba plus de 3000 vies, monsieur comme na ba 5000 vies. Nzambe apambola bino l'homme de la repentance azana vacances. Bible bi nzamba sali mukili pendant 6 jours, 7e jour apemaki na ena famille na ngamo na ngali grambuku je suis mbuku azana to ena vacances à 2 semaines j'y vais dans nord la France pa ya cousine nga me renseigne buzisa nzambe apambola bino batonzo ba pesi bino mbote à bientôt semaine prochaine jeudi ou vendredi vacances ici dans à Paris dimanche je crois le 24 bomo nga déjà en église na ozala présent nzambe apambola bino lola ebati la bino prophétesse impudique na prophète Jansi Nzambe impudique olingi mwasa Yvon Moyembi au côté des autres na coupa batozo kosa ba prophétie lukuta na yo prophète ozana Canada impudique omoni ba vidéo batindi a parler langue impudiste za igoloba bongola mutema sino bo kota li felo au nom de Jésus kendo lukasu kisi na Afrique d'ici église à Canada yango ne panzanaki ken Afrique d'ici do luka kisi po banda po bino bana bino batakisi ozasi soko renouveler banda cette fois ci bo obela maboma master na bino leki na bino camarade na bino na kuna je dois kufila liboma na kinti bo sakane na Nzambe ba prophétie kotimaite yo Jansi Nzambe yo déjà na kini kuna na ba profession ça na sakolo lokola mosakoli kala mingi d'ici 6 mois okuta na l'état na balabala nzamba pambolo merci ciao bu pambola mana komona na lingi bino mingi à bientôt tokomonana nzamba pambola yo ndeko na nga pichu ballon d'or muteba wana petia kati ya kala nzamba pambolo évangéliste Luche na Belgique nzambe apambola yo évangéliste Ntimba nzamba pambolo mama na biso capitaine Mireille Mbweso nzamba pambolo ndeko na nga padulanga ami d'enfance grand joueur na Selemba le en États-Unis nzamba pambola yo nzamba pambolo moyembi na kolo merci papa si opese banga versement nga pe na pese banga versement po bazoyo gate ba continuer bazoyo na makama mike bakanti to banga bango non il faut to telemela bango batika impudicité batika ko escroquer basi ya bato nzamba pambolo le rescapé Pablo Malala na oki calamité mariage no ezali vraiment ba bonne chance to ozanga te to ozala nzambe apambola yo
Gisèle Mwana ya Nzambe, maman na biso Gisèle Mwana Nzambe, Nzambe apambola yo Chantal Mambo Bis, Nzambe apambola yo ser na biso Mérance Bouzissa ozolanda nga direct na akuna ndako ndono osala direct yo kozolanda nga direct, Nzambe apambola papa na biso Moyembi na Kolo, Nzamba pambola bino nyonso esika bozali vraiment ba vacances ezoleka malamu, Nzamba pambola yo mama na biso Esther Lisasi esika ozali, Nzamba pambolo, Nzamba pambolo garçon du Saint-Esprit, Nzamba pambolo Emilia Nestor Asala, Nzamba pambola yo apambola bino nyonso vraiment, Nzamba pambolo papa na biso champion magouche o balongola batombola bendele la Congo, Nzamba pambolo siko zali, Nzamba pambolo Pierre Mawesa, Nzamba pambolo Fortune Kololo, Nzamba pambolo maman na biso Clarisse Poi, merci pena pour ba compliment, merci maman na biso Clarisse Poi na obenga yo un jour, Nzambe apambola yo, apambolo maman na biso Anne Kalambaye, basi bazo tambola na esprit à repentance o babimisa slogan racheter les temps car les jours sont mauvais, ba maman o bazo l'accepter cet exemple ba opesa batu appétit na Paris po bat baba ndo tambola na obanga Nzambe, ba maman na biso Anne Kalambayi, Nzamba pambola maman Anne Kalambayi apambola les gardiens du temple siko zali, ba pasteur o bazo tambola na obanga Nzambe, ba o babilo biso tambola batu ba o na ngolo obanga Nzambe yo po ko obanga Nzambe, Nzamba pambola bino wana ezalika flash pour la sabino na vacances. Prophétesse impudique, azolinga continuer cette fois-ci nana ba vidéo à Jansine Nzambe o azako tiko bolumbu na ser mususu wana bomba na bukuta na mutu na église na impudique au prophète au Canada lingaka violer moi na Rehoboth Pape et apôtre Kokoba ba vidéo nous to nango prophète wana yaka le abimano bolala hotel moi si na ye bobila dawa azayiko ya ko provoquer biso ko bimana mobale tozao tia tembe mais tozana ba preuve prophétesse impudique mbunza mabe ale okomi na suko komona Nzamba pambola bino omoni na ote ya temo mbala sima Bible bina biso bana bayego tumbola bayo tumbola prophète Élisée babina ye libandi mosakoli ya silika bengi ba uks babimi na zamba bale bana bazalaki na faire je crois sur na bosanté bazali ba 42 mais comment qui deuil national na ote yango un jour lokola bino na ndokyo agence Nzamba mulai na prophétesse impudique mbunza mabe na prophète impudique wa Canada na soki magema bozo tumbola bano tanga siko ba komola bino prophète Ézéchias image à prophète Élisée arobimisa ba uks na zamba ba olia bino bongo na mutema mbunza mabe prophétesse impudique kolongola ba zemi ko melisa mobali no apôtre Paul na ndaku Jack Daniel ko sombele encore ko luka ban église ko kabela bango mibali ndengo zaliano lungu mona te ozali na église mona Romainville no tanga ko mota pasteur mo munene auta pambie o kolal saka ba pasteur no ba uta kin kuna aucune église moko ya mukuna awa ko swana na bat ko bundo Yesu pa na biso laksa kimbunza ba swana to fan so lingite na mpidiste na likima bongo na mutema continue mpidiste no na Facebook. Nzambe apambola yo apambola bino, merci to mkutani bientôt, merci, ciao.